yoka lontela kolia kamamboto kolia kamenganda. Attendez tous en Congo pour na kotonga Congo bien. Il faut que valoriser ça bato akufa pour na Congo oyo bazali. Pour na kotonga Congo il faut kotonga na kombo bato na akufa pour na Congo. Si. Pour na ko beta musique ya bien, il faut que valoriser ba o ba beta musique. Père son âme beaucoup la kakulu tout général de Fao. Oh papa e boni okimindako. Oh papa e boni okimindako. Okimindako na yo. Okimi bana ba yo e nana kobokolo bango. Même veut beaucoup tout prima la kandi pire petit na ye. On ça pire petit ya mabelelis. To ba yepa bimara na banzela ya ba mabele. Non, ya autant de pire petit na ye. Mais soit bimana ndenge na ye pire petit na ye. Awa mingi olobezati. Votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba Tumba TV. Tumba Tumba TV est biso yango. Yor loko tumengete Zakari Mwamba la pointe. Les petits actes. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Biso tous abonnés déjà. Yangano eseleke tapa bakwena ba boîte. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna bozo ba information ya kitoko, musique, théâtre, sport, politique. Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr. Voice Ibrator, l'homme de ce pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba Tumba TV de Petit Zak le Mwamba. Zakari Mwamba, abonnez massivement la chaîne Tumba Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes. Hein, avec le Zak le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Maro. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zak le Mwamba. Balobi kunane me formation ya bien, me formation traitée avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meyous. Tokokota Jérusalem kaka makolongulu tokokota kaka boye Jérusalem tokokota kaka makolongulu désormais Tumba Tumba TV officiel de Zakari Mwamba c'est tokoti Jérusalem 2022 tokoti yango déjà quoi po tokotumba sikoyo na TV officiel de Zakari Mwamba donc voilà nazobenga siko ba warrior nazobenga ba melomane na bonne musique to soutenir massa na biso presse internationale. Zakari Mwamba, désormais Tumba Tumba TV et comme c'est une chaîne, de s'abonner, de payer sa poids, et ça la mission bien quoi. Voilà, bonne chance à toi Zakari Mwamba. Tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, vendez ma kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé va paquet, kaka. Hello la famille, c'est Matériel 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba Tumba. Il y a Petit Zak le Mwamba. Quand on a des informations sur le pena, sur la chaîne, et on a Tumba Tumba, 100% ya Petit Zak le Mwamba. On est ensemble. Ya Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, les petits Zakle. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV.
mobali ya maboko makasi bazwelaka ye obembanda ye mwasi alipeka solo azalaka obelengi na mobali ya kwiti ye isongolo ye babi Tumba TV officiel balobi avec Petit Zacre. Petit Zacre, le petit à Zakari Bababa, c'est ce que Zacre Mouké, Zakari Mwamba. C'est gastrique et 4 nangala maramba. Losa konabinoe. Balungola moi si kaleso balai sakai. Tu balai sakai. Babi awa. To s'abonner massivement. Babi mission nyonso oboluka ya politique ya musique makambo tu awa. To tumbao. Manenga mabete. Puis le roi dans période de Facebook. To tumbo le roi pena dendo to balus to le roi soso to tumbi. C'est l'une de Kardashian Zubai. Nana Barek, non le bamingte. Zakari Mwamba, Petit Zacre. Petit Zacre. Zakari Mwamba, le Petit Zacre. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacre. Petit Zacre. Petit Zacre Mwamba, papa na prince. Idéologique mouchipa avec le métier de parti dit nekele ou les battu la parole mon appelé na baou. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes vous qui êtes éparpillés à travers le monde. Bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle, votre chaîne qui est là pour vous former, vous informer et vous divertir. De votre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse congolaise, l'homme de Tumba. Qui c'est là quand papa Simo qui m'a dit, bana papa SKK Tubola Mukabo s'abonner massivement à la chaîne Tumba TV officielle qui a dit que Zakari Mwamba ça le changement de fréquence et un changement de fréquence abonnez les gars awadi like les gars émission oyo commentez les gars dit balobi de fois Tumba TV officielle 2022 mu PP Asika et il est toujours avec un partenaire idéologie to la mouki na 2022 to continue chaîne Asika Tumba TV officielle yabino yango yo boza pété bon s'abonner awa massivement merci la batutu abenzapa merci pour la prière na oza ko sala merci na papa SKK na kata yelu merci na Joma Kozo merci na DJ Chico pour la balosambo boza ko sala merci beaucoup na maman Juste Mavidila la maman de RGL merci beaucoup na maman Monica Nzumba na kota Orlando na pour ba prière na bino za ko toka makasi pour le Tumba TV officiel et fande bana ko kota mukie na banda ko batu et kota mukie na ba téléphone pourquoi pas na ba laptop ba batu balobi TV ya sika yango yo na 2022 le seul et l'unique Tumba TV officiel. Y'a moko Zakari Mwamba ZM le Petit Zacre ngaye balobi des fois te bo pikoto bandara mangu nazako la musa batutu bo s'abonner na bengi côté yaba warrior tout bo la muka ba fanatique ya fali ipupa dikap bo la muka bo la ikele ngai bo s'abonner massivement di nazako le la ba golo tout ba golo bo la buke nga ba goloze ba fanatique ya yemoko les padres moto ya Monica Boroni na faire regola bo la muka bo la ikele ngai bo s'abonner di naza kolela les espiritas mabe ya héritier wata gogo toto ya tembe 007 yo yebi Bayern Munich aza ko mener soka aza ko mener ko continuer toujours ko mener yo di des fois te wata merci beaucoup pour le soutien merci encore une fois de plus na les musiquois il y a des plus pour moi nuance ba fanatique tout il y a les musiquois ba la mukabo s'abonner massivement oyo ezande TV na bino TV sangisi batutu TV oyo et kopé sa bino ba information ya sur pe na source TV oye fungwami oye yebo yebi idéologie ya honorable Zakari Papa ne tombera jamais mon père mon homme Olivier à moi c'est lui qui a vu le fils a vu le père dit balobi bo comprendre que ti Jésus sikola na kata plateau ingayi plateau mais boko mesa na plateau pe boko mesa na libanda kaka bo mesano ndenge sika tozala ki côté wana ndenge to bana ko sala libanda et ça peut kaka idéologie ko continuer bo mona batu mais lelo to décider na plateau. Merci beaucoup d'avoir tout vraiment merci na ba politicien nyonso na moni bongo parti politique cher ya yemoko Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe à son âme oh lelo et ça la parti au pouvoir IDPS nazako la force du progrès ma be nga force du progrès bola mukabolo bobo s'abonner bola ikelenga awadi banito matara toujours malembe na bokasi ya nzambe na bokasi ya papa SKK to mataradi na bokasi ya batutu oh boza ko prêter main forte et va tout makalombo
mukulumba wani la kata verse wana masha mumen yo yebi maître Daddy Stone poche ya nzambe kaukaka te o déjà ça ko séjourner bongo na kin après awa tokozana maître Daddy Stone nazako la Salvador Maya Mabe les lions de la tribu de Yolo. Merci beaucoup na mon partenaire mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta les Vandou de Rennes balobi Papa Charles Blaise Mafuta les Vandou de Rennes bougelenga iba tout association qui cita de Britannie balamuka na robosa na te Frabantou o ezali bongo association oyo sangisi bakasa tout grand Kasai Mobimba oyo titel nango eza bongo Papa Tridor Chibangu. Merci beaucoup Papa Natiti merci beaucoup Papa Mukwatombolo Mobimba basangani déjà Frabantou eza roya déjà fait que partie toujours na idéologie. Merci pour la confiance, merci pour le soutien na bino, merci na batutu oyo boza toujours ko continuer ko sala biso confiance. Merci beaucoup nakena ngambu ya Brazzaville na moni bongo man mumbuli lempai naza ko lelo kitisa tiji mabe o kitati ya Congo Brazzaville kuna roga misili alia tiji di faut tiji kita tota pena tiji kuna nakata Brazzaville wana po goga sepela bata Brazzaville tout ba sepela le kiki le pétrolier le prince Saladin l'homme qui joue au monopole avec les vrais billets le Fiti PR Kiki Ngeso. Merci beaucoup pour notre soutien. Merci na batutu. Merci beaucoup na le spécial Jacques-Dominique Okemba. Papa Jacques-Dominique Okemba, le spécial l'issue à Mokondiaya Denguez. Deux fois Papa Charles Blaise Mafuta, pire Fati Béton, pire petit Aya Denguez. Merci na soutien na bino tout. Merci na boza osala ke lelo tumba TV officiel et que ne tika na fin sabino parce que boza pena boza très cher pour Nangai na moni bongo DG de Maya Service Papa Clément. Merci pour la confiance, pour la fidélité. DG à Maya Service. Deux fois, merci beaucoup. Il fallait plus. Merci. Nabatutu, vous êtes toujours wana. Vous avez prêté une main forte. Vous avez vraiment éparpillé à travers le monde. Monique Kassi, Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises. 3 fois F. Nazako Lelo Mabé. Nazako Lela Léombo Mamokonza Autriche. Les grands esprits. Là où repose le cœur de maman Nathalie. Ndekoya Batu Élisée Mboma Bijou Mboma Boamboma. Merci pour la confiance. N'est toujours Boza ko soutenir avec un partenaire idéologie. Maman Déborah en direct de Rennes Yoyebi. Nakobo ça était maître digital. Ceinture noire deuxième dame. Yoyebi n'est toujours qu'on continue qu'on s'abonner massivement. Binotou. Maman vice-présidente. Maman Suzanne Naza ko lelo mabe na kata Rennes on a binotou bola muka lelo. Na deuxième numéro. Nakata chaîne na bino Tumba TV officiel Zakari Mwamba Yamba bongo l'artiste Michel Ontela oya yeko rendre hommage la général de FAODEF c'est-à-dire corps nenge chef de l'état a pesi ningisa c'est-à-dire a affrété avion pour la délégation à 35 personnes bakende kozwa corps ya général de FAO matumona mwana popi ya mukolo oya uti kotika biso kuna la Cameroun mikoleleki c'est-à-dire délégation à 35 personnes wana déjà balinga balongwa lelo po bakende ba osala aller retour baya mais vie à moi désagrément ya makamoro ndesiko ba reportango pona jeudi nde ba osala aller retour ba kezwa corps ya général de FAO et ye kiti bongo anakin. Merci beaucoup na kelingolela motema bata patria miss la kata Montréal wana bimisa TV bougelenga ba otu basa wana balamuka nazaro la présale mutaga mabe chini yong lutondo na bike l'artiste Lontela akota déjà po totumbana ye balobi première fois Aya Siko Lia Tige pas au rendre hommage na général de FAO déjà ça recota déjà pour ce pelissa honorable Arnaud Douakou les vrais tous les Zakari Mwamba vous avez éparpillé à travers le monde grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbaye pourquoi pas grâce Yumba yoye bidé foité nazako la dario kimpanga mabe garçon chengene bougelenga patika misi nazako lela ye mabe nazako lela patika samba mabe le médiateur garçon capable Tete Tumba Mungedi yabiso yango Tumba TV officiel déjà l'hôtel attend aux kotara les gratara déjà ba yo kabaye ba keza yo l'hôtel kotara déjà bala pechere mama oyo kalontela o bala pechere servo oyo kalontela polia kabamboto polia kameganda polia kamambigi polia kamabongo polia kamandombo
koliaka bebusu yopandaka na nganda obimbisa matama okotambula mwana okumbaka babwato okosumbaka nde bale mamango yaka o mama. Merci beaucoup l'artiste Lontela. Bato bazolanda yo na chaîne oyo ya sika oyo na mpe pasika Tumba Tumba TV officiel. Nini oyebisa bango c'est-à-dire oza nani oza wapi uti wapi po bato bayoka nzembo bango pe kotela pe bato ba na ba point tout. Mais siko bayebaka te mutu ayemba ngo c'est qui o se présenter na bato tout ba olanda yo. Bana Congo, bana Kinshasa, bana mokili mobimba. Artiste Lontela yo représentant ya culture ya Grand Équateur. Représentant numéro 1 ya culture ya Grand Équateur. Artiste Nabino Lontela yo. Naza déjà Nabino awa. O babio ya tige lisango donc il faut que loba. Lisango za pona ko loba. Ezande dikamba lisango. Alors Lontela yo. Père son âme kulutu na biso vie de fao. Aye pena pona talaka intak artiste za monument. Donc il faut te rendre hommage na niveau nyonso tout. Ata bo beta ka bokesa quartier faut boduka parce que ba pour moni pour beaucoup comme mesika tozo kende il faut qu'on valorise bateau basale loko wana ba bunda po loko ane koma boy ata le lozo kende poto ozumba parler na cadre musique na po koma boy et na bateau basala ki e koma marque wana alors bateau il faut qu'on pesa bango valeur ata ndi toza na Congo pona kotonga Congo bien il faut qu'on valorise eza bateau akufa pona Congo oyo bazali pona kotonga Congo il faut kotonga na kombo bateau la kufa pona Congo si pona ko beta musique bien il faut qu'on valorise ba o ba beta musique. Père son âme beaucoup la kakulutu général de Fao. Oh papa boni okimindako. Oh papa boni okimindako. Okimindako na yo. Okimi bana bayo nana kobokolo bango. Papa ya bana zonga ndako. Tobongisa na malembe papa ayoleli mokili bandimana komananga kaka boye. Mbongo yekoya na kota na bwaka nzoto. Oh papa obalanga na mbongo yeye. Persona même yembi pena ya solo lokwa ba vewa no moni musique na biso na mito ndia boye. Via kei bato asibe street ba komo kende. Et normalement tout comme si que musique na biso comme kokota lo yenge. To boye comment? Non lo ba to boye te ke ba DJ baye ba nani baye mais et pesi lo yenge na musique ba vient na ba yemba ki musique oyoka ba insanité to ba bêtise na kati ya musique te mais le lot bêtise comme ko yoka na ba bar comme yoka papa va na TV hôtel TV na ba na ba bêtise zo beta na musique ta ba musique ba vie des fois ba bêtise musique au moins na musique hôtel musique ba vient na so papa yemba père en son nom papa ba beta musique hôtel musique ola ni nzembo dele debiti na suko senti que nzembo zo pesa na message oza pela cité ata bo vanda ba parole na nzembo. Mais le musique est continue à kati lo yenge mabe bato bozo sa biloko wana botika yemba message o s'adresser na bato musique eza art culture art ozana culture art ça tire ça wana pourquoi pas l'année là ba makambo wana bato zemba ba bêtise ba terme tu na kati oya lingala facile eza na ba terme bato ba utiliser na kati ya Kinshasa. Oyo Tumba Tumba TV officiel. Tumba mwana ya lingala facile. Anniversaire à groupe Univers Télévision. Le docteur des ignorants Eric Mandala. Nazaki artiste recommandé à Yemé le docteur des ignorants Eric Mandala. Alors on a presté na Yembi Botita on a quitté Moutali Bosso. Après ça on a félicité nga ezaki vie de Fao. Solina ve to vane peka pembe na ba vena so batata mobiti artiste pesa bazika ebele mais héritier watana bazalaki vena so souverain premier binada mazalaki laki vena staff ba Sam Kaza du tout ba to zalaki wana féliciter rapidement ba sa courage musique et esprit bien merci ve mais tu peux malitanga to na kata na les boss le docteur des ignorants di champapena donc le temps mangani to mona bien le temps ya système ba soko donc ba pena di champapena bo ti on senti que dernière fois na mona vena ya mwana mena sikoyo Lontela obimeli wapi ti lelo ya kin outi wapi po lelo batu ba banda ko découvrir yo na musique na yo zo beta ya folklore musique folklorique qui a Grand Équateur modernisé sikoyo o peso même tu peso a tiango mo coup de pouce makasi
pour que ne soit liban des affali pour pas handicap là photo de voiler face mais ça qui nango na Congo na communauté congolaise mais mutu pa ko sala ngotsa ngo na moins niveau international c'est fali pour pas bino pe boye bozaka ko moderniser ngo pe et pe saka makam sko outi wa pe meli wa people lelo ya na kini Lontela na za mwana ya mbandaka mwana Lontela na za mwana ya mbandaka Equateur mambenga pilipili poka libende koto kemba Suka kati mabenga ka bakuchu penge wana kata mbandaka quartier bakuchu penge na kata mbandaka so tunika babokula lokondo tu ba Holanda yo ba efake bango tu ba yebike no babokila lokondo te da lokondo ezali boye bokila lokondo ezali lokola kozane loko na liboko bato azebele bazo senga mais opesi ndeko na ndenga sima boye eza péché te donc balba bokila lokondo fa pekato donc kabela ndeko na yo eza péché te OK kosunga mwana na to ndeko na yo eza lisumu te OK babi bokila lokondo e fa pekato voilà OK de balba kana tuluba baba association kasa ngwe tuku Kinshasa idéologique kwetu kakujimini to voilà on comprend les pas kakujimini les pas biso tuku tulaka bokila lokondo e fa pekato eza na ndenge ya bato bakanisa to na ndenge ya tribalisme te eza na ndenge ya structure ya ndenge ba clan tout ndenge za rapena moi ndenge na mwana mbandaka pena en couleur originale mwana mbandaka bendele équateur Lontela mission na bino yo bakulaka mais chose étonnante ezaki na ye na Kinshasa na obunda un grand merci na maman ba vieux ba osalaka moi point que nameka komata so oyaki ki ndenge nini parce que ndosala musique kuna musique yo bande ko beta yaka ya bino kuna ya bangala kaka kendaki ata na ba kofungula ta moi ko yeba te JB Wera Koffi Olomide tout et tout ba fali ba faire lelo ba héritier banane c'est-à-dire zayaka yo zo betaka musique ya kibino kaka ya mboka to lungaki ozala pe na moi esprit moko ezala ouvert non nga na betaka musique nyoso tu ndena zai na mbandaka na obeta musique genre tout nga yemba même na koyembela même matin na chiluba po kamo na muluba te naza musicien congolais un défenseur à Kitiri équatorien na défendre Kitiri équateur naza défenseur à Kitiri équateur on na beta mal soko ya nanga awa Lontela na beta nzemana Lontela na mbandaka eza une façon de valoriser Kitiri na tanga na livre ya roi Baudouin lobi la meilleure culture na kati Afrique ya bi Kitiri mongo na tali boti na bi Kitiri mongo tano ki apoza pe na raison à travers le canal de Pesanga il faut valoriser nos culture na biso ya kibangala oyo soki na bi okomana Équateur te mais bi ke pêcheur à vivaka bo pêcheur avant d'aka sala ka wa ba mongo vivaka ba mongo ba vivaka bangombe ba vivaka bo bangwaka balia kani balia ba vivaka katetsi na bango zandeni eza déjà OK so ba tumswa mayele neto to binga ba professeur bazali ba ko sala même livre ba ko tia ka pe bana na kati ya simba mikola tato zate que non histoire Équateur des Arabes sikoyo oyo ba ndenge bangala ita bo ba pêcheur ba se fonctionnaire yango créer nzembo créer ça dit ça là on a peut s'appeler ça maman secrétaire ya association qui c'est des Britanniques maman bita na kata reine wana oyo toujours baza Rolanda baza toujours ko liker pour lelo chaîne na bango Tumba TV officiel et kende mata toujours c'est peut ça bango ça no nzembo wana oyoka Lontela obala pechere sere oyoka Lontela oliyaka bambondo oliyaka benganja oliyaka bambindi oliyaka mabongo oliyaka batombo oliyaka bengusu opandaka na nganda omimbisa matama okotambula mwana okumbaka babwato bongo osumbaka nebale mama yaka o mama onono mama yaka ale yaka ka mama yaka o mama balabi konda mama oyoka Lontela o balabi konda kanga oyoka Lontela oliyaka bambondu oliyaka basoso oliyaka mabata oliyaka bangulu yopandaka na mboka okataka bilanga okubaka mikolo olambaka mebanda oliyaka mepesi osumbaka na kasa bongo obakaka na zamba mamango
yaka o mama oh no no mama begelanga bokula Zakari baba baje yaka ale yaka ka mama yaka o mama begelanga bokula ka yalora sokoko yaka yaka ale yaka ka mama yaka o mama balabangwa be mama ngo yo kalontela o balabangwa be sere ngo yo kalontela oli yaka bapende oli yaka bakoro yo kanga kaba blande o kanga kaba meshe yo kodaka ngulungulu feti karantino na tamfa o tendaka nemoje oli yaka mesuri ebe yo peta makasha keli makofi matomba eloki yetuba ola taka bikwetu mama ngo ekote palango be yaka yaka o mama yaka ya papilo fete yaka o mama Antoni kake ingila papa yaka o mama yaka alengo ya mama ngo balabangwa ka mama ngo yo kalontela o balabangwa ka sere ngo yo kalontela oli yaka mafuku oli yaka feke oli yaka ingezi oli yaka badamu yo banda kana toyi o viva kana toyi e bongo yo tambola na butu o kutana na bomwe o kutana na wange bongo bosila na bafe mama ngo yaka o mama yaka o mama yaka o mama bakula kansa kwikino yo balaba mongo mama ngo yo kalontela o balaba mongo kana ngo yo kalontela mama yo balaba mbole kana ngo yo kalontela oli yaka matuma oli yaka mabondo ona musaka ezangane oli yaka bichimbe oli yaka bantuka oli yaka babeya oli yaka mesombo oli yaka bimele oli yaka mekoyo oli yaka mekuta oli yaka masombo oli yaka banchuchu yokotaka no mario obandaka na chambre obimisa matama olataka mafuta merci beaucoup natango bakakali bandakata ngo ngoyao mama setile bilonda yaka ngoyao mama manana bomba yaka ngoyao mama yaka ale yaka ka mama yaka o mama. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'abord, le bon s'appelle ici Léon Bamba, mon conduit Autriche, le grand esprit. Pourquoi pas Eva Tumba Kalombo. Nakata en verse wana macha moumen yoyebi. Dada Stone yoyebi maître Dada Stone. Nazaro lelo mabe. Ozabongo na kini, ozako séjourner na kini. Narobo sanate Salvador Maya, les lions de la tribu de Yolo. Tozabongo na lonte la keli ngolela. Bougelenga Patrick Amis na monazo nimba. Tozawa. Oyo golongwa mbanda go yekin. So yaki kin. Pona komba kini awezaki na papa na biso mo ve Jean-Pierre Yale Ikebe. Papa Jean-Pierre Yale Ikebe. Ndem ta sala ko makini. So yaki kino luka ki koto kese moko to yaki po o évoluer kaka na pour peser na yo moko. Ngai na koto kese mutu te parce que na ko zali étouffer. Inspiration za na mutu na ngai et permettre te que na sala na orchestre mutu to na za travailler à mutu. Parce que o évoluer yo moko. Ouais, naza ko valoriser critique na ngai ezo kene neti boy parce que moi tant on vient ma beleli sa kufi. Mais à mimonga kufi vebo que tu peux même pas kene ne kuna na poto avanda akomane combattant na moi que critique wane ko kende boyeti. Na ko ngate ke limwa alors na zunga ki fa ki na kota makambo ngo pour nous défendre toujours. Mais ba René Loko bazali ba te belé tout rapper ba betaka na ba tanga ba betaka na ba fête. Baba René bazali so yo lingo ya obima na okpaso la bango bima yo okol leader ya Grand Équateur tondeni omoni moto asimi lumière so botie na molili eyebana mona naka mokolo histoire ayebana kata msuna sima makam boko comprendre mokolo bako comprendre que tipo lontel onde mutazana makambo ngonde mokolo bamona ezande boye eza musique ba betela bango musique abete ba babele lisi ba beti muso mi boye mais ngai lontela na yibisa bango boye ngai na beta musique pa mabele lisi te
natikala koleka mpe naokesa mabele elisi te nabetaka mpe banzembo ya mabele elisi te nabetaka banzembo ya grand équateur omoni place mabele elisi awuta nde place nga nauti na bakutu penge esika babimisi ngai na bakutu penge bankumu edikama baza wana bavekumu ve na biso motokufa nkumu kamotokufa veuza baza wana bankumu baza wana babiyaka mwana eloko na biso oyo eza lisano ya lelo te nga kopeta bango biso ya mabele isi oyo ta mosusu bango bayebi te mais bato oyebi biso ya mabele isi bayebisanga biso ya mabele isi na oyebi biso koboye ocomprendre place basala 8 nga nayebi histoire wana parce que basala 8 wana euta wapi euta wapi 8 wango baza kobeta na matanga moko na mbandaka twaka na bakutu penge baza na matanga bazoyemba batu tuna matanga balali batikali 8 personnes bazoyemba baobeta musique à partir de ça 8 bakutu penge 8 du prophète mabele lisi prophétisé mais bato balandaka musique yango ndire bayokaka ngo bien te mabele lisi atopesa ba message ya makambo monima ya Équateur bayebaka te kaza monima même ve boketu premier akandi pire petit na ye oza pire petit ya mabele lisi to bayepa bimaka na banzela ya bamabele non ya utande pire petit na ye mais soit bimana ndenge na ye pire petit na ye on comprend pire petit mabele lisi pire petit abetaka mokeka yembaka pa ve na ye eza to bani te makama musique ouais ta ozo beta pena histoire ba boketu premier ou te pa mabele lisi pire petit ya mabele lisi pire petit mabele ouais ya mboyoki ya pire petit ya mabele lisi mokoma no combattant mutu nyonso to abeta musique wana utakuna bakutu penge po beta musique wana ozala d'origine nango faut uta bakutu penge au moins na kati Équateur wana musique eze belé même mutangolo musique ana nyonso to asangisa ezala moko senga osangisa na ndenge nini yo mona muke jeune okiteta na loba balabi konda mama oyo kalonte soki bikonda na mboka bavena nga fali pupu na bikonda wana mboka ba aigle de la musique africaine oli yaka na tangi biloko tunde bavivaka balaba ngombema sikola beta balaba mbunza mboka bavena biso champion liaou balaba cerveau d'état balaba excellence balaba ngwaka mboka bavena biso ya José Makila Sumbanda on comprend yeso akamungwaka balaba mongo mama oyo kasiko kuta bavena biso bazane bele bavie papilo fete kila nomboyo baza bavelo koko banani baza matonika kengila kutu babikonda baze bele bavena matonika ke on comprend eza kitina na osangisa parce que na ebi okuta misika bango bela ba ngundele ezali ba modomu ya bikonde ezali mweboro vena biso fali po beti mikolo lokota mpata mabina mapeka wana wala mabina mboka na bango babinga ngo modomu mabina mboka ba fali kufa lokota pa so kopeta ko to muke te na beta ngote wana ese beta mi déjà ngapena na ngo imiter mingi te yusko bloko se beta mi déjà se beta mi ko beta te so na bina beta modomu wana moyo ka pe mo comme ça beti bina modomu mais beta on kasi bato mamango ya o tala bikonda ba yaka mapeka tokozala bakonzi na ale tokotombola mapeka système ya bikonda abinda mona mapeka vena biso bobuya zabeta chorale ya kapela vena biso zabeta chorale pasteur bobuya omela babinda binda kana c'est ça bikonda donc ba culture na kati ya grand Équateur ezebele eza oyo utia mais nyonso to ane forma ka babinga ngo kombe loko ana loya musique babelisa beta ki loya mais na kati ya loya wana soki ba petit na ya ba boende ba nini ba epe na ba structure ba musique ya kuna ya ba nini na intérieur mais musique na bango intérieur wana tange yesu koyo tango vema belisa akufi sikoyo na bofenya na loya wana moye tambola susu parce yango ne muteme makia OK batemboli maima te yengao ana maria ntutu neti ba biloko balinga ngo ba bofela Adonis Ilanga yo mutaka Équateur tozo ka biloko la bino mape yo molomba yo banda kwa bino ndele boko dika yo mape yo molomba yo ça c'est beau fenya musique ya mbandaka parce que mbandaka eza lokola centre ville de Kinshasa eza bon
ya englobe ba tribu nyonso tu ya Congo ba culture nyonso tu ya Congo eza englobe na kati ya Kinshasa yuti Katange ya utani isali mélange nde bofenya na loya bana mbandaka esangisa nyonso tu wana siko bino boye siko bobeta ka eloko moko ya côté wana siko ya côté oyo omeki botika na défaite si na défendre culture na ngai on a beta c'était que nde na zaboye ouais boya ngo aboya ubi obengeli nga oteni nga yepembena kande tije telemi ya yembanga na sezali mais est-ce que nous yawa déjà à part bala bangombe les artistes nini comme nango lontela comme lontela mamu chanza yo comme lontela so lontela après lontela oui batu bayoka kiango mais baye baratena ngo yemba yango ça dit lelo ba découvrir il y a certaines personnes n'est pas Monique Kasse Momo Kassi Barno de Waku batu belé ba grâce jonga de Paris ba mama juste ma vidi là bazo découvrir yo lelo na papa Charles Blaise ma foot les Voando de Rennes sponsor officiel il y a chaîne Tumba TV officielle o bazo landa o pe na moni Bokulaga Maître Chris Cicero Bakumba Bofra Psaume 35 moi on a parlé sauf de servir les autres là où repose le cœur de maman Noura Manzila na Bosanate Jolie Malanda Black Panther l'européenne Charabondoyo Yebi Olivier Kabangu Ligue des jeunes na Bosanate Diki Kalonji Yemoro directeur financier Christophe Tondo Songo Bekope Binotu Base Loboko Hiroshima yo Yebi toza bona Lontela maintenant ce au salinze mo Lontela et après ozo kanisa suko sala nini otika la noka oyenoka kofandi ozelika ka babengio na sika na fete obeti après style nango ba bombe na ba kano ezali mais nazolela makoki nde ezate banzembo lokwa ba nyongwa pao wana moni toza bato natali bona bia toza bato toyebi ke tukokufa mais na sa mitema ndire tu ignore que existence ali wa to kaza liweza pona bato bakufi no biso nyonso nyongwa pao na loba etunité naza le seul artiste na kati ya Congo ba grand star baza na la journée internationale lutte contre la corruption chef de l'état nta prestanga ba diplomate devant ba diplomate nyonso tu ya monde na ba konza luso ya Congo utamboka betela nga maboko pesanga message ntaza nga charge avec excellence gouverneur Gentil Ngobila jusqu'à présent on a pénité parce que nabi ke botam sous mokondi excellence papa Bopeto King Bopeto Gentil Mbaka Ngobila on a venu biso azana moi makambe belé parce que taka Kinshasa ezana makambo ana charge makambe belé na ye combien de fois na rendez-vous après sanga na yakuna balinga okoti ngaite na baluki ndenge ndo surtout même diu msuna moni na ni na otaka po viana za a vrai ya akota tina batinela mombele kuna otalaka misande esalema na bibo le longa na vie tozomona na c'est fort c'est na kita na pousse na ka pembeni na ndembila na boka ngaya na ngai na kita kuna na tira sa mbati ndembila on a sunde atikala pe komona ote na koto dance directement na bilili excellent papa na biso Gentil Ngobila Mbaka na là toujours na position à cause de la rendez-vous ya nzembo King Bopeto na nzembo lutte contre la corruption parce que King Bopeto nzembo King Bopeto na savoir que nanu yemba mate ngani mnazana nzembo King Bopeto on comprend mais yo ki sa yepé azo apé sentiment ya robenga na yemba oka mwa mukie kaka parce que ba ebika système akine koma yake ya royiba benda Bopeto mamaye Kini Bopeto wa mamaye Bopeto la kini ye mamaye Elo kalibozo to Bopeto na kata Kinshasa ba ma comportement bizaleli Oko sumana sa shomba kana balabala eta baninga banyata Oza mutu ambindo yaya Kolingi Bopeto mama Bopeto la comportement bizaleli changement de mentalité. Qui n'est pas fait de ça état d'esprit de mon amour na Kinshasa yoga. Qui n'est pas là la belle calabadobi si ça te voit belle na Kinshasa. Bato ibale ba comme si Kinshasa mindobo ye bango ye yo. Nataka ba komwema. Oye koya eya otumba Modem Petit, Moda Show, Ozoyoka, Nzemba King Bopeto Yangoyo, Moda Show, Kotisa Lontela, et pas Gouf, yo posa musicien. Moda Liboso ye. Moda Liboso comme on est sa chaîne.
okende zando sachet ozomba mbisi sachet ozomba kwanga sachet miliki sukali sachet elamba sikae sachet ozomba mungwa sachet alati vareza bitima na renaissance na mazembe sachet alati elongi obama atondi Kinshasa ema abomikani mpo bomitena se totumba sachet Kinshasa empeto ovani na kini mapeka nsolo ovani na kini monoko nsolo mona kini makole pasuka cho madiata yoka soni mota mibale yeyo wa mibale to bombi. Merci beaucoup. Merci Lotela. Moda show modem petit oyoki cordon ya ACP oyoki l'artiste Lotela déjà dans nzemba kinue bopeto kotisa na je pour que ayembango abimisango et ça la peut bien pour na kolamusa population kinoise mobimba bayeba parce que kini bopeto za état d'esprit ezate que non gentil na ndokita na banda kuna bino abanda ko kombola salité liboso na binoté et ça état d'esprit mutu na mutu siko fandi il faut luko bongiso tia bopeto. Vraiment merci d'abord l'artiste na idée et loka liboso to ko peto na kata Kinshasa li comportement mentalité si mentalité mutu ko bongisa nzoto nete est-ce que bongisa sika vandi ben ko lobaka ba bêtise na miso ba ko peto la kine ezaka ke non ko longola ba sachete si on comprend des fois ba tu go fotela likamoni no go loba on comprend nyonso tu wana ezaka comme si Kinshasa bopeto biloko wana nyonso tu mutu aleka na ndela aleka epipi oloba kombo ya sexe na miso ya bato mutu so avandaka na zoka bon Kinshasa ekomi ndenge ndi komi loka ngonga babeta siko ozoloba on comprend vraiment merci beaucoup Lotela Menesco ba programme na eza comment c'est-à-dire pour mutu akosepela à travers et chaîne Tumba TV officiel anatala gi artiste mosongolo na kini wana bolugela numéro na ye fabeta to prester na matanga to na fête et tout mais à part cela au fandi to au lobby aux organiser senga ba moyen ni no koyepsa na bato tout ya bonne foi ba Holanda yo parce que to raison na ba producteur te faut qu'on se le dise ça dit chaque artiste na artiste a comment ko se produit mo comment ko se to produire ça dit ya osala loko na yemoko et tout ba o bazana ba label ba ona ba na ba sponsor et ça ba o déjà ba kenda likolo makasi mais babino boza roya et ça passe pour muta misela l'hôpital soit regretté via makambo ndenge pe piraterie pe na mboka na monsieur Zalaga nini so royebisa na bato tout bazolanda yo na Tumba TV officiel Tumba officiel Tumba TV officiel eloko liboso nga naza nanga artiste ndeni bomoninga na telemi awa artiste za mutu aza ba raisonnement na mutu ebele taza concerné na art artiste po bima bato nde babimisaka artiste so moni orchestre bimisa bimi boye yebaki na scène ya na bato bazali po basali ka bima mosala nanga na beta musique pona kota studio ça me demande il faut producteur kenda futi kuna na beti naza nanga libo naza na producteur te na moni ke na umeni na Kinshasa ça fait déjà na baka 4 ans déjà na scène na Kinshasa 4 ans déjà soutien te bato osimba ngai te de samedi oyo ndenge zabo donc nazongi ne maman na ngai papa na ngai maman na ngai na papa na ngai Équateur mon père mbandaka ma mère bango ni bato tinda nga koto ne ya ko défendre ki lokwa na moni ke simba te nazozongela na bango kuna balukela nga solution avant na zonga susu balukela nga solution par rapport na mosolo batinda nga na yo sana Kinshasa vena nga lui Blaise Londolé vena nga die donner mama ising bengbe vena nga Fidel Caterpillar ya Roger Niwa kulutu na ngai Alembia oyi mutali bosaka na découvrir na mbandaka eza vena Alembia vena mbia zwanga boye to metana vena nga to c'est l'émission na zamba na mai na kati na boîte na vena nga Alembia aza le seul vieux na ko bosana ka na vina ngai te via Alembia na vena nga Jean-Pierre Yalé Jean-Pierre Yalé via Jean-Pierre Liaou est-ce que yibiki nga na campagne avec Jean-Pierre Liaou na yema nzembo wana aimolele o mama ilole ya loleke autonga jumba ofanjola auteko ningo kuzama aufita jumbula ntete kui liyawema Jean-Pierre Liaou alengo ya mama liyawe to beta ngona Bill Clinton ko daba animateur no ko daba animateur à Congo to beta ngona yi na studio ndiaye pa l'ingénieur full mais avec Jean-Pierre Liaou bazawana avec faut batia peta eza to na ndenge na bonde ba ve na ngai te avec pena so batali bien na ndenga bien
bangonde batia maboko na makambu oyo po to défendre culture na biso ya Grand Équateur omoni bakabola Mongala Chwapa Nord Bangi Sidu Bangi na Équateur mais quant à nous toyebi na so makambu wana te bakabola ndenge batie pour na kopesa structure na Congo mais on est toujours Équateur ezaka yango wana Grand Équateur na kolongwa na kebwende na oloba kimongo to so la biso na kimbo yo ba keto kabonde on comprend vraiment to zaka biso to ba congolais comme na biso ba congolais to boy tribalisme to bimbilimu ya boy ba konza mboka bazobunda pona mboka eza na solution biso pe lokwa ba olukela biso solution to meka pe ko changer bizaleli na biso ta la vous j'imagine net na baba ba lo bazotonga oyo okuta batie ba beton batie ba bloquer ba barenzela mutaleka te po ba obongisa place wana bato ba longwe biloko ba komolika lika ba pandi ba mabende wana au moins que comportement bato na ne changer te bon habiter to pe kongola za na posa bazonga su na ndenge afimbu na no bien ndenge normalement ndenge musa yaka oyibi fimbu na pesa pe message moko et pas ba konda biso à l'état surtout il y a la police que ba police bazo sala tracasserie na niveau moko ya kusakana te wana ezala na mu la police faut ici là tozolo babolo net ngai est guitare na ngana tambola na ngeza oyo te en pleine répétition na vondika bubu bakanga ngai na ba mise na kepe na lani na boloko na ko comprendre to za shida na bango to jenda ya ndenge ni tozali batu tozaba peuple congolais to ba citoyen tango monu mto tambola na nzela faut qu'on respecte quand même batu to bi police mosala ezali nini abati la population na biloko na ye mais ba police ba koma ko boya ko battre la population na biloko koma ko battre ba moto na mitukela la kana ba société tozali batu tozali ba nyamate quelque soit tona na niveau ya ba mission bomona kana tona na carte te mso na ngama makolo kuti ngana répéter na moi linza ndabo ba blokanga ka bo inutile na se présenter ngetu rien na kitana na ngana kana ngo tina kasho dikamba kangela ngape na ebité pona ka moi ba manda ngo to futaka ya moi nini boya ngana eloko ngo ba okangela ka batu na ndenga loyenge bende so ba tindi okay kanga boye bakuluna bazotambola baomona bango baosala bango lo nga kuna comme omwe kuna kutana nga na kuluna même tana ba eta omwe na kutana nga na kuluna po kuluna ndenga za boye akoya boye pa betinga dedo azinga te sur téléphone kaka na kolongola même pe ba sim na longoli pa sur téléphone na zongi na ngape parler mais ça dit que mbila aboto na téléphone ekei ayesusu kesu alali so kuna susu ale susu futa mande po bima na likambo moko ezanga na mitumako cash nena no c'est infraction te couvre feu quand mutu na couvre de façon que le mina tongo libérer mutu ana ken et combien fraction ya munene que bato so ko profiter pour ça ka bato ba biloko marque wana pour pesa to pesa respect na la police na biso ba kondi ba sala musame ba kondi ba ngomo konde ba kitaka pe tom so longo ke tom so na kasho mususu wana okuta bino tuni bato ba kangyo ni ba kanga na couvre feu eza bato mususu na ba na makala le na ba couvre feu na ka ba kangi mutu pa ke makala et boteli pe problème ba créer problème voilà tout ça ba citoyen congolais tozali batu tozaba nyamate to se respecter autant bona mundu ki à l'état eza na ndenge ya to ba peso pona ko ya okima saka batu na so côté na ba cité okuta pena ba grip tata biloko na so ba te ba caméra ki bo ba no surveiller bo komona pena ki no Kinshasa musique to changer bizale libiso nyonso tout ba na Congo to za na esprit ya bomoko to soutenir moko damboka na biso pomboka na biso tombamba so ki to changer bizale litemboko yo tata eza mo a passe. Merci beaucoup. Merci de remettre pratiquement na suka ya traité na biso na l'artiste musicien Lontela oyo azako ko représenter Grand Équateur Mobimba na musique et folklore ya Grand Équateur. Merci beaucoup encore de plus ndenga permettre koya lelo na deuxième numéro ya chaîne abino ya Sika Tumba Tumba TV officiel on azo senga vraiment na batutu Noël meuble Nkoko balobi yebiselanga abenzapa ça dit chaîne biso ya ngoyo Tumba Tumba TV officiel batu vraiment ba s'abonner bo maximiser vraiment abonnement bo s'abonner pe bo liker bo janga te ko commenter vraiment chaîne abino ya ngoyo oyo ezawana pona ko former ko informer bino pe ko divertir bino na tendance tout politique culture sport social pe divertissement n'hésitez pas abonner à Wanakata Tumba Tumba TV officiel bongo zowani na ebité Lontela pesa moi de 3 personnes bambote poto kabwana yo ouais na place bambote tema basé belé na préféré que na pesa ni numéro na ngako ya contact pesa numéro na contact plutôt c'est mieux plus 243 na lo ga plus ya Willy Musheni code mboka na to comme ko plus ya Willy Musheni 82
36 42 305. Plus ya Willy Moucheni 82 36 42 305. Coup de chapeau na venanga Janvier Bonina Botuli. Coup de chapeau na venanga Jama Kaboun. Coup de chapeau na Augustin Kabouya. Coup de chapeau na batutu ba sepela kana lontela. Venanga Janvier Bonina Botuli na ina na bossa ne loko moko. Maître CD Eli Bokaou, le médaillé l'homme qui n'a jamais cédé. Moïse Bonina le fournisseur, artiste na bino Nazalia nana venanga oyo. Wa sali ke na sala makambo ya tumsoko ke na Équateur mon père mbanda kama mère. Nakobosa na été deva bilili ya Direct TV awa. Bienvenue Liotanjoli. Le seul leader autoticien na kati ya Grand Équateur que non atana ninga ba politique boye total la moto na compétence na ko kita na vie Mobutu ninga zalaka na Équateur. Ezaka bienvenue Liotanjoli. Atana mayele belé oya ke bon. Nako le bébélé te. Coup de chapeau na moko di bienvenue Liota. État général maître Joli Koku. Merci beaucoup, merci Nabatutu. Oyo Bolandi et mission na bino a na kata chaîne Tumba Tumba TV officielle. Oyo ezana kaya culture, vraiment merci beaucoup encore fait de plus. Merci beaucoup na derrière la caméra na moni bongo Yoyebi Adonis Ilanga Adonis, merci na côté à réalisation p montage na moni bongo Merlin Bitiama Sarba Yoyebi, merci beaucoup na Batutu, merci na bato tout vous toujours continuer ko s'abonner, bo hésiter te bo s'abonner, bo za jamais déci Tumba Tumba TV officiel ezawana pona yo, pona nga, pona biso nyonso. Bon s'abonner, bon vous allez jamais décider. Merci encore une fois de plus à mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafuta, le vendeur de Rennes, président de l'association qui s'est de Bretagne, pire Moutouya Fachi Beton, pire petit Yaya Denguez. Merci beaucoup, na Yemoko, le pétrolier, le prince Saladin, l'homme qui joue au Monopoly avec des vrais billets, Yenani, le futur PR. Kikingeso, merci beaucoup na confiance, merci na Batutu, merci na les pétroliers, merci na Bilo, tout vos abonnés éparpillés à travers le monde. Bon, continuez toujours comme ça la confiance na Tumba Tumba TV officiel. Tozana pour nous repasser les meilleurs na Biso. Merci Kelingo la montée ma Patrick Amissi. Portez-vous bien. C'est parti. Merle Bitiama, Panzangaï. C'est là. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na